faut bango que iso dans la place iso a na place na musique à Congo parce que iso aya na style na musique à Congo na loba na lembate na là oui to kota na makamba iso wana to beta na lisolo to moni iso ça fait 10 ans 10 ans ils sont dans le terrain boy na boy mais to soit qui moi ba nungu ils sont là qui na travail pendant 10 ans wana o biso to kozie la star na biso ay la biso mindule mais ça rasa qui en coulisses o bino ba bureau boye ba ki ils sont ba neko travailler mais biso ba melomano to yoka ka bino to ba neko yeba te ils sont kufi na poto ils sont nini ils sont peut-être un sous leader mais voilà ata ye moko nanu ils sont vraiment na ba tant tout haut ils sont tout monde na sala featuring na ngiama de la forêt tout monde ils sont na pede nada bakemba totali ils sont na papa na biso nyo kalongo tout monde ils sont na moi ba te belé ba featuring mais ba pendant tout ce pourquoi ngaki aboma kaka eloko na malamu azaki nango non ils sont aroboma eloko na te eloko na ezolo wa arme nzamba pesai omoni musique mais bo beta ngote non to mona Christian malanga mais beta les beta ba paradis bimi ba elike bimi ba papa et maman bimi non bino moka ba ya beta libanda alors non abanda ko boya justement ba contrat na oloba na zo bandila artiste abanda ki ko boya ba contrat par rapport bon wanezaki makambuna ye voilà makambuna ye abandai ko boya ke tam su konto me goyate iso fo beta yo ebi iso a composer en français a composer en lingala mindele balinga ba africain balinga ba te belé balinga musique na ye voilà pendant batan ebele ou iso za quitté tout le monde ba te belé bando se conseiller na ba voix monsieur ba singila ou peut-être ba bimi après iso au monde ki so yemba net kaka iso ba te mais aka ya poussa la tovanda mais pour ça on vendre par rapport tant où ils sont zalaka to mona ka bato bele bazalaka te mais lelo ils sont so le quoi mupaya pour le so qui total bik na komeli et puis singa diplôme et puis to vendre okuna to ye gaga osomona ngote ke lelo Gez Fabulous kuna pe biloko ne kuna salaire yango neza kuna toke kote kuna Mosamarino voilà bon ndeka na lobai bazaba artiste utangi Samarino utangi Inosbi on a génération wana a frappé déjà fort félicitations parce que yende makambu kuna Gez Mawete ayaka mouvement na biso ya iso musique. Ah bon? Ayaka. Avant akende makambu. Abenga pe iso président. Merci. Avant akende makambu of the best. O bakendaka. Voilà. Parce que ngana tala makambu wana te ba of the best wana. Parce que nga mambuana na tala yango te. Nga Gez Mawete na yebaka ye na canapé. Te na canapé. Canapé voilà. Et pas iso ayaka le roi musicien to zwaka ete po to sepela na ba son na ete. Atinda na ba son. Atindi ba son air to yoki mo ba son ma to sepela ne to yemba mabe. Ebo yemba te voix mabe tout ba to bino. Akola nanu. Et après tout le monde anda ko ya limité non abanda ko ya limité azoya et pas ba dauphin et tout biso to abana limité to yebi tanga abanda ko ya limité vous comprenez azoya zo luka kaka ya kota iso musique et tout iso ana génération na bango vous comprenez parce que iso d'abord na loba iso na génération wana oui na comprendre pourquoi lobby nani Inosbi parce que il faut à ça la featuring na Inosbi non na biso to zaki en fait to consultaka Inosbi tant au biso to consultaka Inosbi pour na fit azaki na tenter abandé ko sala makam o permettre qui était parce que Inosbi pe azor gaieté Inosbi alora ba gali gaver alora ba Samarino bara tellement simple au monde ki bana ba succès ba yembara bien ba sala mamba bien mais ba ça ba gaieté OK ogende comment Gez Mawete non Gez Mawete ozoloba déjà Gez na iso courir les caractères non nga en fait na habité ce qui mambo na yo kengo moi trop na yo ki ba loba trop papa nga na ebi live wana to boya ka bureau o maman ko ko ma pas isote biso ka tout ta to mona ga non o ayebe lo akola na capacité ta mukete akola to boya ka ko soye mais le qui sont na succès non a même pas na succès abetani OK ana succès ni anango abeda shoya motema bebela wana o mona ke mina sali buso yango fo mona ke ba composition bongo fo zalaka ye wana nzembo
Est-ce qu'il y a un nzembo ndo vanda na bo chip na matoke non? En tout cas na ndenga mabeti hein. Ceux qui autant ba musicien na Congo, ya ba génération na ya ba Gez Mawete o ba betaka mutayoki, o ba betaka mutabini, o ba betaka kino. Au monde amna kino edo pesa makambu partout ba benga ye mindele ba ya ba Jennifer Lopez aye pina ba a remettre autant sous eloko mo botoni. Tout le monde a ba inosbi. Parce que inosbi na génération wana yende makambu ba Gez Mawete te. Gez Mawete en fait a kolina nouté na musique. Preuve bien. Gez Mawete ba musique azo beteza ya bana mike. Ozolanda. Batu ba me ko tuna ngama mbo no yo kana iso ada master na été. Iso ala vie na ye. Et puis liko na ngoto yo go no as iso senga featuring. En tout cas, biso to bisogi iso senga featuring. Asenga yango wapi. Basolaki wapi. Batinda nani ba pesa biso ba image na ba preuve parce que biso tona ba preuve ya ba son o atinda na iso musique to zoyer to boya. Parce que mutasenga go featuring. Et après yo moye na ba manquement na yo, muta éviter yo. Vous comprenez? Vous êtes tinda batu. To beto kara yo lingi to lobaka ke ozaki musicien na biso. Moi so moni iso boy. Vous comprenez que o mobali. Ozolanda apexa te atobola so pe pendenité. So ka bimi boy. Vous comprenez que o mobali. Ozolanda ba Gez ne ba tobola ne ba sala bodon se ke ba wana makambu na ye atobola so pe ba tobola ye so pende nini wana ya makambu na ye iso aza mobali kotindela ka iso bana basi te parce que na olo baba na basi pona oye baba sens na bango te mobali voilà ozolanda ko ngana mobali ngata bat ba moninga jabo ba comprendre ah onoko aye ko boba so bato yo ya tindaka ba ya kofinga iso motema waza no master na yete aka vie na ye soki pa ndima ke oza musicien na ye lelo nga oza fierté na biso tenano loba nanu ba beta featuring na vie na biso hip-hops o alinga ko kabula succès na ye na mutu te ozo comprendre na biboyi ba beta featuring na vie na biso Fally Ipupa egg o akabula ka succès na ye na mutu te so geza kanisa ka komi titre o ba beta ka ya featuring wana komu nango c'est raté na lingala elakisi esimbité. OK, donc yango pe clip ni clip kitoko nzembo kitoko me ebunga yango na ebisioti. Amona atamsu inosbi abetina Diamond okufa ana tawana ti. Po ba komana nuna iso ngana yebi na landaka ezalaka live ya Bazarba ya voilà yebi mutu ya presse oyebi ya live ya yena Bazarba na Bazarba na pesi mbote place azali et puis tango iso akoti na oka Gez aloba ABC ndeko wana mobali e Bazarba batu bakufa baseku parce que batu bakufa ezalaka nani selon ye ezalaka iso mais akosaka pete aloba mamba solo non ezaka ke mwende to zaboy ezalo roi oke olinga momi mo boy aboyo na pese exemple simple OK pe atende aluka tamsuzu vie king babeta inosbi to mona mambo pesa tala na YouTube o comprendre ya yesiko o mona ke aja artiste mo aja muta yombo asala mama mabe ala donc yo musique o kokate o ko composer barate ko yembo yebite liko na omo sa mara mususu par musique nazo bata mana sima musique yango beta we biloko esimba te OK ngo yo bige biso pe mboti sema manika iba biso to pesa mbongo $300 c'est la so promotion melango de John ala ser wana mère OK na benga ki mère mais maman la prince babia baba ouais te apena mère na biso ozolanda mais zaka ke a escrocande asala promotion te ozolanda ils a déjà manque à confiance yo yebi mambo ane zara soki batio quand même la sala promotion manike de John na peso mboto za mère na biso to linga ko mingi mais talaka la wana $300 ya belé c'est beaucoup oui c'est beaucoup ozolanda et le soki prince babia pas lobby asala featuring na iso non prince babia aza déjà artiste. Oui, avec ma capacité. Ah, ma capacité na ye, ayembara pe bien. Biso to boya bato ba yembara bien te. Olanda, soko yembara mabe to yebso ko yembara mabe.
Mondet na lobi mamba ndeko mawete ayemba mabe moni ki na kosite soko landelo mona ka yebe oyemba te. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de Air Place, nous surtout besoin, mais vraiment, tout balinga mona suka pas linga kabino, bon liker, bon commenter, monsieur, bon partager, et que ça n'a biso plaisir, vraiment, merci beaucoup na batutu balinga kabiso et à notre autorité morale Bellevue Télévision, merci beaucoup na famille Libota Mobimba, a vraiment beau commenter, beau partager film na biso, aussi là, crime de la noblesse, babi vraiment film kitoko puis maman comme les sous donc les lots na mon présentation ya ba acteur ezo kota kala mingi ate na 16h30 yom total qui film te total qui les crimes de la noblesse te zonga les sous na Bellevue Télévision keno kota la film na biso kozala jamais dessus. Là je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versas et pourquoi pas Odette Lessa maman na Lesline. Merci à toi Niki Lessa et mes filles Lessa motema ya papi. Irène Kialouta Motema, Richard Nadine Kialouta 001 et Jocelyne Kialouta la femme forte. Merci à toi Karine Izanga, Patricia Branco. Merci beaucoup à toi Ada Jolubanza de mère agence Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwapi Rose Mengi Azawana vraiment à Rosolobe Moussala Nakatia Ada Jolubanza de. Merci à toi Bibish Moussamba Ipoupa Décor et merci à toi, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci na Mamita Dina. Merci à la grande H et Maman Sakina. Et pourquoi pas la maman chérie à moi aussi, Maman José Loussadisu. Merci à toi, Papa Lengui et Papa Godard Eliko. Merci na Batutu na Bangwa, Shamiga Amba, Pamela Matondo. Donc, na plateau nanga na zanga moko te daju kata na yebi kombote. Là vraiment na plateau nanga je ne suis pas celle plutôt nazana 16h Moudiata vraiment oza porte-parole ya musicien na biso ya star na biso oyo abinisa biso peto sepela na iso motema donc nazana na porte-parole ne plutôt quant à moi j'ai dit déjà bonjour. Ouais, bonjour, mère Nangaï, bonjour, 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 Yato. Bonne santé, non? Ouais, santé calme. Quand mon système est liqué toujours net au loba, il liqué des macam. Il liqué des macam. Mais qu'est-ce que comme mon bango simbi penzete? Ah, rien. Tu comme mon bango de. Oh, mais oui. Bon, déjà, tant qu'on zela déjà, il so ça la succès kala. Mais tant qu'on zela quand on le bela ka iso. Succès, n'est qu'à tout le bail d'éphémère. Mais ce qui mutu adam vitende to lobara so mtazam vinde to zaboui to zarara toujours l'espoir et normalement voilà on perdre espoir te on perdre l'égalité voilà yangwana artiste après tant d'années après tant et belé ozaki na sente aye siko kozonga nelikia maintenant ozonga nelikia ay ba gaz maote bazawana ba inos bi bazawana ba gaz fabulous bazawana ba nani ba ndoko na biso belé da ba yewana na linga na nini gaga pazali vraiment baza ba artiste mabezati baza ba artiste mais sauf que biso
la musique à Congo faut bango que Iso dans la place. Iso a na place na musique à Congo parce que Iso a un style na musique à Congo. Vraiment. Na lobana lembate na lobana. Oui, to kota na makamba Iso ana to beta na lisolo to moni Iso ça fait 10 ans. 10 ans, ils sont dans le terrain, mais tu vois qu'ils m'ont nungu, ils sont dans le travail. Pendant 10 ans, on a au biso to kozé la star na biso, aïe la biso mindoule. Mais ça reste qui en coulisses. Au bino ba bureau boye ba ki ils sont bané ko travailler, mais biso ba mélomano to yo kaka bino, to bané ko yebate, ils sont confi na poto, ils sont nini, ils sont problème nini à côté prison, ils sont aïe ba kambonga mundele, yango monsieur Macron akanga ki kuna tondenge nini vraiment. Mais quand on préciser ba mélomano bazolanda biso et puis ba fan ya Iso bazala moi ba yoka moi leke na yo porte parole na bango. Ouais. Bon, na lobake Iso atikala jamais ko leka na TV moko to chaîne moko à se prononcer à lobake na tiki musique. Voilà. On comprend. Sauf que artiste azaka na vision na yi. Vision est tellement monnaie. Donc vision faut que vende kana poto. Non, vision daki ko ke vende na poto. En fait, vision daki ya marambo belé on a préféré na bomba parce que ils a makambo artiste ya marambo leader. Voilà, mais aloba ki te katiki musique. Azaki na terrain te pendant 10 ans, azaki na scène te mais abanda ki ko travailler. To banda ko travailler biso bureau na yende to yebeke artiste au travailler, artiste au se préparer pour na retour. Abanda travailler à partir à poto to orchestre. Non, poto kin orchestre ezara kin. Leader a voyagé, quand a voyagé, qui n'engage ezalaka mais orchestre ezana kin kuna pas ndeko travailler ba studio ba mamsusu mais na kin penande orchestre ezali awa. Voilà, abande ko travailler. Bon, tout travail na limité na deuxième rue. Voilà, tout wana na tropique. Voilà, base na biso wana côté to répéter marabutu, voilà. Donc artiste abandé ko travailler to ndeko préparer album monde to zongi siko elika auto tchelo na marché yango nde vraiment to bandai ko préparer yango pendant tant d'années mais makambo zaki ba contrat zalaki nango ba mambo pe bandai nango ko ya non abandai ko boya justement ba contrat na oloba na lo bandila artiste abandaki ko boya ba contrat par rapport bon wanezaki makambo na ye voilà makambo na ye abandai ko boya ke tamsu contrat me ko yate iso fo beta yo ebi iso a composer en français a composer en lingala mindele ba lingara ba africain ba lingara ba te bele ba linga musique na ye voilà pendant temps ebele ou histoire za quitté tout le monde ba te belé bando se consoler na ba voix monsieur ba singila ou peut-être ba bimi après iso au monde ki so yemba net kaka iso ba te belé ba ko se consoler mingi na ba voix na ya bato ba yemba ka ndenge moko peut-être tam suna leader mais voilà ata ye moko nanu iso vraiment na ba tant tout haut iso to mona sala featuring na Ngiama de la forêt, tout le monde iso na pedena da Bakemba, totali iso na papa na biso nyoka longo, tout le monde iso na moi ba te belé à ba featuring. Mais pendant tout ce temps, pourquoi ngaki aboma kage loko na malamu azaki nango? Non, iso aroboma eloko wana te eloko wana ezalo wa arme nzamba pesai. Omoni musique. Mais bo beta ngote. Non. Tout le monde a créé malanga. Mais beta. Ils ont beta. Ils ont bêta, ba paradis bimi, ba elike bimi, ba papa et maman bimi. Non. En fait, album est bimi, ils n'ont même pas na un mois. Ils ont ba plateforme. Album est c'est la promotion. Au moins album c'est yani et bimi. Pas ba bêta pour tout le monde, tu es artiste belart. Tu autant ba comboter ton na plateau quand même, tu autant ba comboter. Mais ba artiste c'est mon na abimi c'est album bandi ko bêta. Après 2 mois 3 mois et dindi. Vous comprenez? Nanyango ndi mobimi c'est album et bandi ko bêta papa après eye esili. Mais tu yebi que album yaka. Ezoya et koti batu et vandi, on comprend que album yango et puis album mo etikalaka. Ya album te yaka yo taki pa obeti batuku ba bosana ki osala album. Voilà, les abongo te biso to travailler na ndenge na biso. Iso en fait ana ba ndenge o ya sala maram na ye. Omona ta ba tanga tanga beta na ba 20 tonnes ayemba ba nzembo na ye ba mari e kanga beta na ba Nathalie Makoma abeta omona ke osala makambu na ndenge ye azo salila. Voilà, donc ezate que non biso ifaki to ya to chabatu biso to yete poto coincer batu to benga na batu biso to vanda. Système ezaka ya poussa to vanda. Mais poussa na to vanda par rapport tango iso azalaka to mona ka batu bele bazalaka te. Mais lelo iso azo ya lo kwa mupaya. Pour lo so qui total biko na komeli et puis singa diplôme et puis to vanda okuna to ye gaga
gaga ozomona ngo te ke lelo Gez Fabulous kuna pe biloko ne kuna salaire yango wana eza kuna toke kote kuna Mosamarino voilà bon ndeka na lobai bazaba artiste utangi Samarino utangi Inosbi on a génération wana a frappé déjà fort félicitations parce que yende makambu kuna wana génération na bango. Vous comprenez? Parce que ISO, d'abord, non, ISO, la génération, wana. Ah oui, on comprend pourquoi lobby nani Inosbi parce que ISO peut à ça la featuring na Inosbi. Non, na biso to zaki en fait to consulta ka Inosbi, tant au biso to consulta ka Inosbi pour na fit azaki na tenté. Abandé ko sala makam o permettre qui était parce que Inosbi peut azor gaieté. Inosbi alora ba gali gaver, alora ba Samarino bara tellement simple. Au monde qui bana ba succès, ba yembara bien, ba sala mamba bien, et ba ça ba gaieté. OK, donc comment Gez Mawete? Non, Gez Mawete ozoloba. Bon déjà Gez na ISO pourrait les caractères. Non, là en fait na habité. Ce qui mambo na yo kengo moi trop na yo ki bat ba loba trop papa nga na ebi live wana bon malembe na lobelo ko moko o peut-être bat ba yebate na profiter na pesa masana nga vote clim mali la Congo mbote batu tout o ba ya na ba mituka chaleur moyi bo consulter vote clim mutu na bino juste na complace bo kende ba lile ko kota na mutuka bo ndi maté vote clim bambota trop bon na loba boy Gez Mawete ayaka mouvement na biso ya ISO musique. Ah bon? Ayaka. Avant akende makambo. Abenga pe ISO président. Merci. Avant akende makambo ba off the best. O bakendaka. Voilà. Parce que ngana tala mambo wana te ba off the best wana. Parce que nga mambo wana na tala yango te. Nga Gez Mawete na yebaka ye na canapé. Te na canapé. Canapé voilà. Et pas ISO ayaka le roi musicien to zwaka été po to sepela na ba son na été. Atinda na ba son. Atindi bason air to yoki mo bason ma to sepel nettoyer ba mabe ebo yembate voix mabe tout ba to bino akola nan et après tout le monde anda ko ya limité non abande ko ya limité azoya et pas ba dauphin et tout biso ta bana limité to yebi tanga bande ko ya limité vous comprenez azoya zo luka kaka ya kota ISO musique et tout ISO to boya ka bureau. Oh, maman, comment vous pas isoté? Bisoka tout à mon avis, non. Ouais, il a la capacité à m'inquiéter. Akola, to boya kako soye. Mais lui, les qui sont na succès? Non, même pas na succès. Abetani. Ok. Ana succès ni anango. Abeda soya motema bebela. Wana o monage. Mina sali buso. Oui, yango fo monage ba composition bongo fo zalaka ye. Wana nzembo ni. Est-ce que yap na nzembo ndo vanda na bo achieve na matoi ki no. En tout cas na ndenga mabeti soki otanga ba musicien na Congo ya ba génération na ya ba Gez Mawete o ba betaka mutayoki o ba betaka mutabini o ba betaka kino omuna ndaki no edo pesa makambu partout ba benga ye mindele ba ya ba Jennifer Lopez aye pina ba a remettre yo tamsu eloko mo botoni to mona ba Inosbi parce que Inosbi na génération wana yende makambu ba Gez Mawete te Gez Mawete en fait akoli nanu te na musique preuve obeta biloko bana miki acho bimsa somoro awa oyo lelo na lobaki yango dernièrement na lekene émission de comment Pams na lobaki bien Gez Mawete ba musique azobeta eza ya bana miki ozolanda batu ba me ko tuna ngama mbo no yo kana iso aga master na yete iso aga vie na ye. Et puis, les gens ont non, ils sont senga featuring. En tout cas, biso to bisogi ils sont senga featuring. A senga yango wapi. Basola ki wapi. Batinda nani ba pesa biso ba image na ba preuve parce que biso tona ba preuve ya ba son o atinda na iso musique to zoyer to boya. Parce que muta senga featuring. Et après, yo mo ye na ba manquement na yo, muta éviter yo. Vous comprenez? Vous tinda batu. To beto kara yo lingi to lobaka ki ozaki musicien na biso oyaka malgré to zokote ko yeba ke lokote. Tinda batu ba finaka iso. Ouais, nga déjà nga na chef de guerre iso motema. Na landela mambutu. Batu tout ba yaka ba finga iso bakutana nanga. Atinda ba ne mo ya BNT ya ba atinda ba jeune na epte so ba mibali to bana basi ba sens na bango yeba na te. Omona kata mso mona baza ba des fois na yebite ba ko zapeta msu bongo omona petit mo mobali me otala ye mo mwasi lo kwa na yebite omona yeta msu bino zaka bon so mona bataza na aspect na ye non mais aspect do mona isoboy
Si, bien. Au monde kala, kala. Au monde arrive à tamsuba des années, bah série wana. Au moins son moni isobu. Vous comprenez que au mobali. Aux Hollanda, à Pexate, à Tobola, ce peut être indemnité. Ce qui a bimi boy. Vous comprenez que au mobali. Aux Hollanda. Bagage ne ba Tobola, ne ba sala bodon, ce que wana makambu na ye atobola so pe ba tobola ye so pe nini wana ya makambu na ye iso aza mobali kotindela iso bana basi te parce que na oloba bana basi pona oyeba ba sens na bango te mobali voilà ozolanda ko ngana mobali ngata bato ba moni nga jabo ba comprendre que ah onoko aye koloba so bato yo ya tindaka ba ya kofinga iso motema waza no master na yete aka vie na ye soki pa ndima ke oza musicien na ye lelo nga oza fierté na biso normalement ozolanda mais toboyaka non ayeba no koyemba te pa yebi koyemba te ti lelo déjà beta featuring ni omona ya beta to nzembo ni ya beta ya ye sala succès ndeto mona ba inosbi ba beta ba yope oh ya beta elo na président Fally Ipupa non abeta elo na président Fally Ipupa ba beta elo ba beta ko mona oni desanga titre nzembo ba beta bango mbali ko mona oni nini zela tala titre na edo c'est raté c'est raté na linga relaxini Esimbite ah non titre vous comprenez c'est raté yango nzembo na Benny Boli James bambota trop na Paris wana talara yo masana ngai en tout cas non zela bokoya non na été on a bien ça langa bien voilà yelanga na makambo to beta non c'est raté nanu loba nanu ba beta featuring na vie na biso Ipups o alinga ko kabula succès na yena mututé ah vous comprenez na biboyi ba beta featuring na vie na biso Fally Ipupa egg o akabula ka succès na yena mututé so geza kanisa ka komi titre o ba beta ka ya featuring wana ko muna ngo c'est raté na lingala elakisi esimbite ok donc yango pe clip nini clip kitoko nzembo kitoko me yango na ebisiot amona atamsu inosbi abetina Diamond yepe akende aluka tamsuzu vie king babeta inosbi to mona mambo pesa tala na YouTube comprendre ya yesiko o mona ke aja artiste mo aja muta yombo asala mama mabe ala donc yo musique okokate okokomposer barate koyembo yebite liko na omo samara mususu par musique nazo bata manasima musique yango beta biloko esimba te ok vous comprenez oyo kosa que non il soit senganga featuring na boya il soit senga yo featuring te lelo ti lobiti mokili okufa ana tawana te po ba komana nuna isonga na yebi na landaka ezalaka live ya Bazarba ya voilà yebi mutu ya presse oyebi la live ya ye na Bazarba na Bazarba na pesi mbote place azali et puis tango iso akoti na oka gezi aloba ayebisi ndeko wana mobali e Bazarba batu bakufa baseku parce que batu bakufa ezalaka nani selon ye ezalaka iso mais akosaka peta aloba mamba solo non ezaka ke mwende to taboy ezalo kwa okyolinga momi mobu aboyo na pese exemple simple ok okyolinga momi mo lelo nde to abo aboyo ozolanda momi wana ana e danger olanda ma momi mo boyo lula e kalo kraka ye do yo vino mo bimba olala ka okenda na bolinga ta msupe ba momi mais momi wana yo na mutu na otilelo azala kaka olanda momi wana pe akoya na ete oyebaka na niveau mo boye amata pe akoma osama kamso kutene bo comprendre que azaka na makamu tellement que yota mso kendaki osala sepe nini sepe ki sentinelle sepe ko ke ko diembela batu sepe ki semba toloba voilà parce que musique a kongo ma bongoti ko diembela akenda diembela vie mo boye pona succès ozolanda ok ba yango ke no diembela na ebité oda chroniqueur oboy mambo wana déjà siko esali ke momi wana tamsusu bokutani na yena nzela na pese exemple olingo laksa ye ke yo oza danger to tamsusu sombe ketcha beto jina be o série wana oza na ngote voilà bien tango kutani na ye
ongola seke wa danger na komi pe na Chelsea boots na komi pe na Nike ngape licheza ça va ozolanda tokeno ka bongo okomisi yango lokola guerre entre temps momi wana aboyaka yo kaka po asepelaka na yo te oza no mobali mais ya sepela na yo te ozaka baguna ete merci donc il faut te comprendre bien simplement na ina lobani iso aboya yepo ayebi na ye eloko te ezaka te iso aza obligé te soki yo artiste mobo ato sepelaka na ato lulaka ye so ebino yemba te ya sepeli na yo te aboya mais il sopé asali kutu featuring na papa biso nyoka longo asali na bawera na lobi boye iso faut comprendre iso ala mwana mo d'abord aza bien éduqué ala mwana moko boye o asutukela ke loko te na parler au mona na ke non parent ana elengi ya mwana parce que iso aza mwana wa bokwami na famille ya bien alingande musique pour être arme na ye parce que iso composant en français composant en lingala ozolanda musique est la musique. Tu es au lobamamba lokutati. Pardon, au conseil le roman ya iso. Babilo ko iso zebele. Moi mélomane bazonga nan. Ba mélomane, iso bête éphémère. Amour est éphémère, éphémère, on aurait toujours grand-mère, éphémère, mutu tout aye biango. Et le roman abeta 10 à 0 na wera. Iso na wera sonne 10 à 0. Babilo kwana ekanga Kinshasa. Vous comprenez? Ils ont tout notre potentiel pendant tout le monde a ébiso. Ils sont en fan partout à travers le monde, partout. Vraiment. Les longs d'azoni na scène, ba mélomane na ba fanatique na o baza partout. Mais faut bosser les promotions maintenant. Promotion déjà ezali lelo na minito ils sont leader à Paris. Après Paris OK Bruxelles, après wana OK d'Angleterre, après wana OK d'Espagne. Toujours dans le cadre de promotion et album. Voilà, album est même pas un mois. Toujours ça, la promotion, toujours pour l'album. Talaka yo ebi 10 toi na marché te tozongi na marché. Il faut to la sabatu que to sali musala ya bien. Bayoka banzembo bien bayoka ba composition ya leader bayoka ba comprendre que qui est iso zanai. Et ça que azala kinde na sente ba fanatique na ba sepela te ba mélomane o ba partout ba landaka ye ba sepela te mais azaka leader na bino asel bino mamba bien album bien banzembo bien en tout cas bozwa temps ya koyoka ye na plateforme tout ya téléchargement beaucoup album Elika ezali oui album la biso comme on Elika en tout cas donc il soit teka Elika na nzambe en tout cas Elika partout. Il y a bonne raté. Elikia n'a pas parlé. Non. Il y a bonne raté, il y a lobby Elikia. Non. Abo ina été erataki. Il y a l'imnika Elikia. Elikia. Ah, il s'oppose à Moutapole. Mais ça n'est Elikia. Ça n'est Elikia. Maman, tout le monde a atteint la pra isoko kei. Tout le monde a atteint. Tout le monde a atteint la pra isoko kei. Bate a toujours tous à na Elikia. Bate à mon église, vrai ou faux? Togobo ya mambo nzambe te. Voilà, yosko oyela biso c'est raté et rata. Ozolanda. Landaka ya eloko mobo net kombo langa mampasi pasi pe. Voilà. Mampasi. Ote ye komo na ezo pe mabeta. Babeta abeta yo. Ozolanda. Mais ouais, oya ote c'est raté et rata. Ozolanda. Vena biso ada de king. Fali poupa mambuto asala Simba. Metango ya kanga mina petit mobo ana yombo. Est-ce que Simba? Alors ko luka momi ana yombo. Imagine. Obimina yebeb sa marabut. Ce qu'on vient timbela. Ana tanku to pese sous featuring te. Ale jogi vie na biso ipoup sa kimio. Aboyi kuta bio mwana tisu kananga na obeta anete. Bongo iso yo luka. Iso yate, pe ayate, atikala pe go yate. Na lingende na zongi sabatu bambua ya gezi ya gezi bambua gezi bozo kiti bo vanda vandisa bango bambua ya gezi mawete bavana bali bozo boyoka nanu pardon bo vanda na wana nde bavanti bino bo vanda nanu boyoka iso motema lelo ti lobi ana temps luka gezi mawete te pona featuring gezi mawete fwa kola ba featuring abeta na batu esimba te yoko imagine beta featuring na Fali Poupa esimba te po yomo ko zamuta yombo so qui vient na biso ipoups ala pa robeta no featuring te po yo zamuta yombo est-ce que iso yo luka po na featuring donc boyoka iso amasa ya gezi soki mabuwe tete ana tana été vous comprenez en tout cas pour na mambo na lingo lo ba soute
soki boyo kité c'est que no yela bino système mususu iso azamu ninga ya Gez Maui tete na bandila soki ifagi soki to zwaka ye na orchestre angazala musicien ya iso le loptam so angazala fierté mais ya marque wana te pour aye bagay iso ngala ngala accès comment composer comment nga pc na mayele ya musique o azana ngote. Bon, les lots qui ezaki voilà. Les lots qui ezali supposons iso alobi asa la featuring na inos bi ele kanango hein. Bon, Malado est leader, asa vraiment leader. Inos bi asa leader. En tout cas, bravo non nzembo na ye nako kite. Non, nako déjà kutuwana e beta et ça la succès. Acho bimsa nzembo mo awa CT, ayemba CT bu. Abimsi c'était batalane bavandeli c'était ngana linga oyo bazobina o bolobaki ngana kobonga te c'est ça yango wana c'était yango de c'était ça c'est quoi maintenant ça c'est quoi maintenant ça c'est quoi omona ke muninga beti ça c'est quoi bino tout beau comprendre bobeka obonga to mona idée omona composition bobanga na voyager voilà omona ke yo nani voilà okanga bien kazanga na voyager omona ke yango na obina omona ke muto amayele biso batu ya bongo nde to ana tayo travailler na bango to na temps travailler na ba Gali Gaver to na temps travailler na ba Inos Bi Molodoy to na temps travailler na ba Gez Fabulous to na Gez Fabulous a des jeunes courageux oyebi amu konza ba courageux to na temps travailler na ba jeune oyo ba pesa makambu ba Samarino to na en fait batu o biso to ko travailler na bango nani Galien otangi déjà ouais Gali Gaver na tangi déjà Gali Gaver a yebi ko yemba nzembo no asala na abeta biloko nyonso simba tout seul non tout seul so na vandi malgré tout mais bonzambende non mais nazaya moso na vai na chambre na oyo konde bana babetaka vraiment air moko pesé na ebiso ke omona ke balokolo ya ba Gali Gaver o baza reconnaissant lelo et pas vie na bango ba yebi ke noté ils sont motema après des années mais azala vie na bango bango justement mutuna mutaya na style na yi donc c'est comme si lelo vraiment pose un succès il faut au manquer basien na yo comment non omoni lelo na minute oyo pose un succès toyebi batebele ba mo ya am manquer basien kando lobi mais mususu pe abimi na effort na ye ki mobali voilà azupe succès comme exemple iso era bimi na 2007 abete éphémère et ça la succès aye abeti 10 à 0 na were ça la succès ayemba na ba Nathalie Makoma na poto bayemba parce que era ba musicien mususu abimi sinzemwa on a yembi na muta français mais na France betati OK ozolanda on a yembi ekutu ndabo aka na France mais OK bato ba na France ba uta ba poto bayebisa yo bayebi ngote o comprendre na lobi kaka iso abimi na 2007 succès ayemba nzembo ba chéri ba kraka aye na style na amanka nani mututé na 2010 aya beti na 20 papa nyoka longa fongolela ka motema pas o beta na papa nyoka na vejo sare bana ndenge nini e bana ndenge nini yo nani obeti nzembo na yo okendo laksa papa wemba série wana iso motema abeti éphémère aki alaxi vieux wemba yoki FCT bakisa guitare congolais vient ya bakisi guitare congolais atali siko kende na bakisi guitare congolais na pesango style nini abimisi style na rumba R&B OK voilà yebsanga siko muta bimisi style na ye na mboko Congo na musique ya Congo atikela yo te simba omoni ka na place na ye donc c'est que soki batutu ba ko beta musique boye ba ke rumba R&B mukolo nango iso motema voilà c'est que ana tenter otikango o comprendre que arme donc faut asimba arme wana abetati masasi et aussi la nzamba pesaye voilà au mona ke biso toda keba akwa ko suka lokola moyibi oyo ya Christian nani Christian Malanga oyo ndenga en tout cas Congo moyibi asa moyibi nani wana ainga biso mboka ya solo en tout cas nzamba lola vraiment apambola ba armée na biso apesa bino encore makasi en tout cas ki moyibi wana faut batika pour composer chanter soko yo ki Prince Babia o comprendre que non musicien
pense ba bien na sepela neto ngayeba nzembo sangwa ba bien ba ko ayebo yemba makasi aza artiste ayebo yemba makasi nga lingake on eza ya papa wana pene za pene ya bango ayebo yemba donc nga na lingaka quoi pense ba bien na lingake fort ayebo yemba wana na musicien et to comme na suka na biso émission ba ba retenir nini bon ba tu ba retenir ka que le 24 août na terrain 7e. Et na bosa ni kutu oui le 24 août to kuta na biso nyonso le 24 août yo ya 2024 na 7e biso nyonso na terrain 7e rue. Et là retour sur scène artiste en même temps ils ont le rôle la sortie officielle l'album na biso Elika. Voilà. Tout ça, moi, voilà, en tout cas, bino tout il faut bozala, bino tout ba masananga ba levi bokingo, faut bazala ba masananga ba richi m'appelle, faut bazala ba masananga ba Freddy Kagonde médecine ba tout ba kozala, ba masananga ba Jonathan Kambinga bourgeois bango tout ba kozala na 7e. En tout cas, makambu et kozala vraiment. Voilà, donc venez nombreux, bozala jamais dessus. Et oui, quand même pour la annonce, ba tu vas retenir nini. Ba tu vas retenir que album Elika eza déjà na ba plateforme tout ya téléchargement. En tout cas beaucoup tabo télécharger ba nzembo bien. Tu veux que iso na terrain azaki te pendant tant d'années, 10 ans c'est beaucoup oui. Mais déjà na marché. En tout cas, bo pesa artiste na confiance na que bolingaki mingi, ayembara bien, a composer ba nzembo ne kitoko, bo za na temps yo ka ba paradis, bo za temps yo ka ba maisha, bo za temps yo ka ba papa et maman, ba nzembo eza tellement ébélé ya bien. Voilà. Et à part ça, Tokutana na 7e le 24 août 2024. En tout cas, na ebso ezala moto. Na place commerciale. Na place commerciale quand na terrasse 7e Riwana, tout le monde. Tous à la quoi voilà, na leader na biso iso motema en tout cas et ça la biso bien. OK, moi quelques dédicaces puis numéro na téléphone. Ouais, numéro na téléphone ezaka 099 12 46 309. On appelle 099 12 46 309 na c'est la numéro on a yon pesa WhatsApp yon pesa na appel. Voilà. Bambota trop na masa nga vote clim. Vote clim kota complace on a soko komika ko tuni vote clim bino ba bota ba mikili était yango déjà côté na bike bozo kima. Vote clim. Vote clim Mali la Congo. Voilà, na bike moi car wana ba kabelo wana oya na ngopeti. Vote azawana. Abambeli ngama clim. Abambelo climatiseur ondimate. Batutu ba uta poto bazoya na été oyo. Boya. Votre climat zana pour na bina tout cas bambota trop na masananga Gaël Nieka bambota trop na Medi Bigen bambota trop na Gedo la poule en tout cas bureau ya iso musique mobimba bambota trop Bob la Rose Fabrice Bafaka venanga Rodi Kachama en tout cas bambota trop partout bozali. En tout cas merci beaucoup tous ceux qui n'ont mon porte-parole il y a notre président Iso Motema vraiment balobito consommer banzembo na biso ba pap. Bah, merci papa maman Izawana voilà. Donc banzembo na biso tellement maman Izawana vraiment paradis Izawana to emeli Nathalie Bumba moi si à Denis Christelle Sasungeso Motema père Nathalie Bumba to emeli suka na chant soko yo kinzembo na tuka ye moko je crois que tazali accompagne ka que histoire grand. OK. Soyez bangapé, ah, on a vraiment ça poto amusé galerie vraiment. Merci beaucoup na vraiment surtout besoin que vraiment libaku ya kolanda mwana suka et bo s'abonner bo liker na bi que vous êtes nombreux ya kolanda vraiment émission kitoko boye et ko bo santé tia commentaire non singa na ba fan tout ya iso boko ta na mwana suka bo s'abonner bo commenter parce que émission eza kitoko mingi vraiment donc yo mutu olinga kaiso tia commentaire émission oyo et ça la loba un mot pour la star na yo iso poto yeba ke bino bolinga toujours iso motema vraiment merci à toi mauvais propre Jean-Paul Kapinga merci à mauvais propre Tito Dacosta merci beaucoup à toi Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala kacha Italie wana merci na Johnny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle merci beaucoup Annick Kisoka la patronne depuis Soudafer. Merci à Rosimbouyi, International Kabobo. Merci à toi, Miss Margot la patronne. Merci à Patiti Tengue, Tonton Grasse, Chico Sana, Nuik Bams de Brazzaville et Chaco. En tout cas, Bozalaki et Beliwana, Yakolana vraiment émission qui tokoyo. Ngana bino soki nzamba zongi te tokokutana. À la prochaine. Bye bye.
nana okata nzambe na ngai yo. Ngana vana